Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Ino mutu bolinga boyeba soki Karine Mokonzi akobota to akobota te. Karine Mokonzi balongola ba matrice to balongola te. Karine Mokonzi aza epave ndenge grâce te malobi to te. Karine Mokonzi azali karakas ndenge Miriam Mokonzi alobi to te. O alinga yoka yango bolandanga sikoyo na lobela bino yango. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonete. Mbote bato balinga barando na ba oyo balinga barando te. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabomo. Bon, on a to kota Karine Mokonzi soka robota to robota te. Karine Mokonzi soka teka mokongo to teka te. Karine Mokonzi soki ba longola matrice to ba longola te. Lelo yo boko yeba yango. Et loko liboso fogo yeba Karine Mokonzi azana ba matrice complet. Azana ba trône ton complet. Donc, biloko na eza complet. Nyonso eza penza kimia peki to. Mais, est-ce que arobot? Est-ce que azwagazem? Bien sûr, Karine Mokonzi azwagazem. Azwaki semi ya suka oyezalaki bino moko boyebi ya le padre na Hollande. Alors, Karine Mokonzi alingaka vanda en Allemagne. Bisika amon legizem wana. Mais, faut yeba na ndako wana zalaki ezalaki ndako le padre akomela. Et puis bakoki kolinga Karine ndenge balingaka ye mais bakoki ko supporter Karine te to moto mosusu avanda na ndako na bango pendant 2 mois parce que ekochange bango mode de vie. Mode de vie na bango ezali toujours na modèle bango mo bamenaka. Alors Karine Mokonzi soki pe alingaka vanda wana fala vanda lokola bolobaka abwaka ngunda na mboka wana Allemagne bisika kendaki wana paya ndako ya moto ale padre donc elingoloba fakende na foyer. Alors tant ba expliquer pe a condition ya ma foyer wana amonaki ezala ngo bien mais na niveau ya ye Karine Mokonzi nde akoko vanda te surtout tant ba yebaki modèle pensa balingela kai na poto. Alors et surtout les choses ayeko yebaki kota bwakilaki kota kovanda te me ba ko changer ba ko tinde côté mosusu kota ngo ezali 30 minutes na Tchécoslovaquie yango wana pe aboyaki mais zemi na bitina alongolaki yango te même nga na manda kokanza ezali mais elongwa nango kaka ba série wana abelaki bon iye moko koyeba mais aza motu apotaka voire même tant mosusu akoki kozala na mwana to asana ete ndenge bomonaki Cindy Leker alakisaki biso mwana na ye. Bien sûr nsima nango baye kodementir balobi ke mwana azali ya ndeko ya Cindy yango Cindy abengaka ye mwana na ye. C'est tout à fait normal mais mwana wana biologiquement aza ya Cindy ezali alakisaki biso te mais alakisaki mama Lia parce que Koffi Olomide akotaki hôpital. Donc mbala liboso akota hôpital basali opération yango wana falakisa mama Lia po yebaki héritage ezali molai. Alors on a Karine Mokonzi tozongi soki Karine Mokonzi ndenge aza wana soki azobota te parce que clair et net atikala kokota libala pa ya mobali te. Mibali oyo alakisa bino bazali na sorte bato moko normal, sérieux, bien sûr, ba parisien, ba mikiliste,
mais dans lire il y a batumoko normal to il y a lire il y a ba vagabond to il y a lire il y a ba rebelle to il y a lire il y a ba kombo mususu boluka bobakisa. Alors mutu akokaki kozwa Karine en charge na zemi na mwana o Karine aza na position yesa nango eza te. Sikoyo bamakangu ya Karine mosusu oyo bazali secrète mais baza bamarie to bakolinga bazala kopresentaka Karine mokonzi comme mwasi na bango te po baza na modèle ya vie mosusu. Karine mpe aza na mode ya vie mosusu. Karine abotaka mais oui abotaka akobota bien sûr akobota soki alingi parce que kobota etikala obligatoire susu te. Bien sûr bolobaka ke mwana mwasi nyonso fo abota oui ebanda kolobaka mais banda mokili etonda planète etonda toleki 7 milliards kobota etikala susu na ntina te ke bato nyonso babota. Sikoyo mokili mobimba ata boboti mwana moko eza deja malamu. Soki katikati ya bato ya mokili baboti na bango te eza kutu malamu koleka. Yango wana Karine azo contribuer nanu. Bon, nalobi ta kobota te, mais pour le moment aza na position ya bato neti oyo ba contribuer mpona kobota te. Bien sûr ba misusu accidentellement neti Loris la congolaise abota te mpona accident ya succès. Mama Riva abota te mpona ye moko ayebi. Mère Malou abota te mpona ngaku nayebi te. Alors bazali ebele basi na mibali ebele babota te bayebi ntina babota te. Mosusu babota te mpo babotaka te. Mosusu babota te mpo balongola bazemele. Mosusu babota te mpo bateka mabota. Mais Karine mokonzi aza na biloko to complet ateki ata moko te. Mais succès na ye nde moto ezofrene ye modèle ya kobota. Eloko ezofrene ye susu mibali oyo azwaka parce que ye moto azwaka bango en charge. Soki ye kutu awuti Afrique mwana mwasi grande sœur na ye Miriam Mokonzi azopokozwa ye en charge te. Azwi charge ya 7 mois avec difficulté, avec moyen ya koluka basala elongo mpona yepe biloko na ye emata akoma kosala makambo alinga kosala. Donc 7 mois awa avandaki epai ya yaya na ye moko Miriam Mokonzi ezalaki 7 mois conditionnel. Alors imaginez sikoyo aya abota na mibali oyo ye sikoyo azwa en charge wapi na Congo. Sikoyo aya wana poto abota na bango. Bien sûr tondi asalaki calcula bien aluka ndako bavanda babanda bota na Karine Mokonzi. Mais Karine Mokonzi aza na level makasi akoki kobota te bipotela on dirait mwana mwasi nyonso to on dirait ngunda nyonso ayesika. Donc faut respecter autorité na ye ezala autorité morale to autorité immorale, mais faut respecter yango. En tout cas asala malamu. Soki pe aboti te problème ekozala te parce que na minute oyo pe na tamola yoyo ye moto aza ko représenter ba Congolais na niveau internet. Ndenge ezalaki grâce mbisi apresenta, ndenge ezalaki ba Congo mikili, ndenge ezalaki ba site ya minene oyo epresenta Congo na ba journaliste. Mais Karine Mokonzi lelo azo représenter ti sikoyo aza kolamusa ba grâce temo bakoka koresiste. Aza kolamusa ba Miriam Mokonzi voire même bali basala marketing business amakasi mpona Karine Mokonzi. Aza kosekwisa aza kolakisa ba Angelique Mandeleng soki yo za madame ya Louf nga naza madame ya Verviers. Pongo Verviers yango eza ya masekite eza na ma Charlotte comme entraîneur ya molimo ya rando te.
awana vervier tofuka melio awana vervier. Donc yango wana Karine Mokonzi abota te azobota biloko oyo ezoservir mpona mokili po soki aboti bibotela ntango mwana ne akoya kotya bino mbeli na matonge bolobi o mama no mpe azalaki bo to mwana ne aza ne na ide ya kotya moto mbeli te azotanga baklasse ne malamu mais soki asala erreur moko ya moke bolobi mwana oyo lokola azala ya Karine Mokonzi akozala boye mais mwana akotala bino akoloba mais na sa motema likambo nini etali mama nanga etali nga mama nanga azala lokola koko nanga te pourquoi ngai nazala lokola mama nanga bokoki koyina mwana ne na avance yango wana Karine Mokonzi ayebi ntango akobota to akobota na ye te soki bolingi bomona star oyo arenia star na kati ya net abota eza grâce mbisi awuti kobota ye mpe boloba abanda kobota te atekama boye asimbakisi bon ye andimaka ne akenda babene même na théorie to na pratique mais alobaka sikoyo mwana aza kuna nazomona bino te bisika bozosala bémission mpona kokomisa bebe mbisi pourquoi pas bokokomisa bebe ya grâce mbisi pourquoi pas bokokomisa poussette oyo bozosomba ya 600 € etambolaka eza même na wifi mwana aza nano bebe mazokota na net azoyekola rando mais bino pourquoi pas bokokomisa kuna mais Karine Mokonzi akobota bien sûr Myriam Mokonzi alobi Karine Mokonzi azali Caracas mais Caracas azate po penza azwaki zemi ya le padre pourquoi Karine Mokonzi amelaka ne makambo ya bolingo amesana kozwa bashok ya bolingo mpe amesana kopesa bato bashok ya bolingo bolingo eza makambo na ye amour eza makambo na ye ndenge komama na liloba bien sûr ablokaki nga na nimero ya France mais esala eloko te akofungola ngo parce que ntango akotala lisusu akofungola soki afungoli te nakofungolisa yango na makasi mpo nga nayebi ndenge akozwa Karine Mokonzi soki bino bomonaka ye elobi Myriam Mokonzi aza invisible bien sûr nga mpe na ye nano nakutani te eza te po aza invisible parce que neti na minute oyo aza na vervier donc ere nyonso bazomona ye chez le boulanger ere nyonso bazomona kota la gare toujours Karine Mokonzi azangaka te na gare ya train to na centre ville ya vervier bino bolobi akangama abimaka te na bunker tuna bana ya vervier moto nini nana mona Karine Mokonzi te liboso ya la gare bolobi azanga mokanda akimaka mbila mais na liboso ya la gare yakotaka mpenza na porte oyo eza na mbila epo apesi bambila bonjour monsieur bakobi batulisi toi Karine Mokonzi oyo eza maseki te yango wana bozela akobotela bino mwana soki alingi soki mpe alingi na ye te akobotela bino biloko mosusu oyo ezali nécessaire mpona mokili mais bokanisa te soki nga nazoloba boye nazoloba mpona kokomisa ye to naza boyi na ye mais naza moto moko Karine Mokonzi atalaka nga napesaki ete kanda ya kosakana te yango abloka nga na nimero ya France atika ya Belgique et puis avant bloqué nga kokanisa te ki akomelaki nga non alamuki 5 heures du matin mbala moko atindi audio oyo mpenza soki abengaki nga direct ayebaki na kograve na nga te alobi tika napesa mpenza audio po bayeba mpenzaki eza nga ye mpe ayebaki eza nga bozomona donc Karine Mokonzi soki nga nalobeli ye nalobi premièrement eza ya solo parce que si tu ezali mpona kolobelaka bato oyoyo ezosengela baloba sikoyo ye aza na leve yango nalobaka likambo azemi na ye mpe naloba yango yango ayinelanga ablokanga mais nga natindaki ete azwa biloko de padre
na tindaki ete bamata na etage wana en plus nga moko te nayebaki sekre yango bato mpe bazalaki na ye na Hollande bayebaki ndenge elekaki bafano mpe bayaki bapese mbote bakanisa bafoto bapese mbongo bazwa basignature basilikaki mpo aboya kokita ye alalaka biloko azwaki ya lepadre ntango mpe akendaki kosala test na Crank House nga nazalaki te mais ntango bapesaki oza nango na eloko asombaki na pharmacie ye moko amoni aza na retard etalaki ngai te nga naza kozelaka abota mais ndenge elongwa en tout cas na regrete mais soki akobotana mpe sikoyo te naza na susi te yango wana bandeko bolanda elengi ya Combat Congolaise TV eza site oyo elingaka makambo nyonso surtout eloko babengi rando na polémique eza kunanga grâce te malobi ke mokolo mosusu moto akokufa non moto akokufa te soki amoni moto akokufa o ekosala epasi ok nazolandisela bino audio ya nani ya nani Gloire Olangi boyoka yango sikoyo Gloire Olangi loba soki moto akufi okosala nini? Chers internautes, tous Banimanga, je vous aime, je vous adore. Tout devrait de Gloire Olangi. Même pas jaloux à Ningarabino. C'est grâce à notre Naza, c'est que je suis aujourd'hui. Moi je dis une chose, on se parle plus. Beaucoup fait li, na oya matangate. Pour le matin, na kosa rancune monte que to finga na bayaya ba papa bandeko. Beaucoup fait li na matanga moi gloire na sangote. Et le kana manqué maman na to papa na respect, to bayana na respect. Rendre des arapes ma biso to ngana mutete la. Boyebi kana ramutete la. Biso kana na guerre tino suka. To sedati. Prévenez que biso ba tete la to kana kanda. O mena pso lumumba kufa pona mboko. Nga kufa lelo wa bomba ke indépendante indépendante lumumba mo banzima kufa c'est mutete la. Tande kwa Gloire Olangi. Même mboka. Tu vois un peu. Et on va dire que valeur ba pesa biso ba tete la. Papa wima, ta ba valeur azwa mutete la. Tu vois un peu. Et on va dire que nga soki okena nga na rando, stini rando. Ole ko finga na msomo na ngana fingo te pona ba na ngana mso koza mona rote naza makema na ba na ngoswana te mais ne pense pas que au kufe le monde longi nanga. Moi je le ferai jamais. On les a le droit de ça buzz mon baye soit baye bisote to ki na ngo bongo au kufe le être cher mon boulé que Gloire Olangi moya je viens pas. Désolé, je pense qu'elle a côté de terme déjà du tête à don de Dieu. Tonzi marando pour tout ça batu ya rando. On a vraiment battu le boulot. Je suis même pas qui n'a je suis quelque part quand na mwanda awa na au paiement qui na travail te montre na senga na paiement. Désolé mon agence privée, merci Nordauteur India du tout à don de Dieu, merci ma Méline Zembatus Pepe Lambetol. Yo yebi. To ki na randa on ka bongo tina mabele. To ki na baranda on ka boti mokili kufa. Bo sa baranda mo précoce. O ka randa te mo ebo finga mangasti. Nga na okena bino bon pona nzambe ya rando nga vraiment linga rando. Je vous aime tous mes vrais bana moto pe linga bino mingi boy ba kena na kinte pour le moment na ke opema na mwanda na opema mke na mwanda na sama kama na mo privé matadi bo mwanda na zabo na kinte privé et bien tout le barati a aussi mba ceux qui bolo bakaka mais bien beaucoup fait la bobula que so okufeli au monde na Gloire Olangi la méga star une américaine perdue. Bon, grâce na Myriam Mokonzi na kanisa boyoki soki Karim Mokonzi etikali mokonzi akwa to etikali mokonzi akontinue to mokonzi bino boyebi na barando finga soki bomoni ekoderage bino na kanisa bosala testament parti neti oyo Gloire Olangi atika message ya verse na ye ya rando na chapitre eyenda na kanisa boyebi message oyo Gloire Olangi autoloba eza atika deja na barando neti nyonso parce que ye azali déterminé bongo Karim Mokonzi aza déterminé
déposer succès na été même à l'ingo déposer partout bakolinga a déposer te pour babenga que déjà mami autorité morale et l'inkoloba azana banebele koleka même bino na sokisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya nyama ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss